tata qui soloke la zanani tata soloke la Dieu le père et moi nte becho libaku na ndenge nini kombo wana tata Kimbangu maman Kimpa Vita qui solokele dialungana diangienda na monde nano existate depuis mukile salama église Kimbangi c'est tout mona ngo wana ezalaki te benga na kombo église bato ba benga église eza gouvernement à l'époque avant ba pesa mikanda est vrai et ko est vrai ndenge nini constitution mboka et salama na constitution ba paya qu'est-ce que vous voulez et lo gonyo soko sala ezala molimo ezala nini ba benga ngo asibel to fondation babité to benga ngo église bon nani a fondaki yango tata Kimbangu mais il faut que chef moko a signé statut odi muta signé ki statut église Kimbangi ezaki tata Dialungana quand église Kimbangi c'est lobelaka Christ et lobelaka la Lyonnais de Vinci te na pape Constantin yango babimisa ki yango na octuminique mais Kimbangi c'est pas chrétien tikanga siko na kendete yango na ina détail sur ozala choqué dans baliboso bato ba yokango l'église de Jésus n'est pas bien contemporain parce que yoza mutamaele mais yoka na vrai sens kolo stati église ya tata Dialungana kiangani na motinda mina esiki tata Kimbangu ntumwa pas un prophète tata Kimbangu c'est un dieu Jésus o bazo lobela na bazo parler na personne na tata Dialungana Kashidi nondo wakuzikajiti wakushila milongo yetu Mobimba et c'est mon qui vous ébélé au parleur ce soit les lits c'est-à-dire que misal les bandits benga papa benga maman benga papa leki benga maman leki yebisa bango bakota tant bon mona ngai mukende sala rabino plaisir il y a trop grand merci mokili mobimba bo répondant à appel oyo rendez-vous à tous les jours à partir à 14h05 na PES TV et puis intégralité ne bolandaka na YouTube obeti au parleur TV aux mobimba pourquoi pas na Facebook bisika nyo bolanda biso na ba chaîne partenaire totombeli bino bolandi malamu. Alors lelo sur ces plateaux to kei susu na direction ya Royamba oazali ndekolo wanga moko ya ba chercheur ya mboka na biso pona royeba likambo oitali Papa Kimbangu abimaka libanda ya mboka tiers même awa na kati abundaka partout surtout que azali en tête ya oezali art Kimbangu isika wapi sala rapé marambo yo itali art asimba kabikeko maiwana nyoso esungaka pour que toko koyeba valeur ya tradition na biso culture na biso maître solongo awa mais pona nini to yambiye tant to yambaka yebo bomonaka que le rôle azali moko ya ndaku to pe moko ya église kimbangiste ba question mususu pe to tunaka ye pona kopesa biso pe ba biyano to te komona récemment peut-être prochainement to yela bino avec intégralité to moni papa kiangani oyo auteki kokuta na mokonzi mboka Félix biso to lobaka Félix te Chilombo président na biso oyo ba échanger ki na ye pona kopesa ye matondo après avoir ko zwa courage ndenge toujours na lobaka que pona ba français azwa ki le kui ya honorer oazali moko ya ba vrai héros oazali moko ya ba papa ya bitumba oya mboka oyo bato ba bunda pona mabele oyo pona ba pays ebele masolo ebomba mata mulai mais lelo to komi ko comprendre ngo bomona même signe seulement qui le 6 avril tina nini to tuna ba question pourquoi ce toujours yamba bandeko pona koyeba lelo bandeko na Équateur ba telemi balobi ke Kimbangu azali moto ya Équateur Kimbangu azali mongo bandeko pena ba manyanga balobi ki non Kimbangu azali ya bango ba besingombe balobi Kimbangu azali ya bango tisiko toza koyeba te papa Chilombo luki makambo vérité ekobima ba question na nyonso bokoyeba bango awa papa j'espère wanga mbote na yo mbote papa mukendi au parler mbote na balandi bakonzi ya mboka bakonzi ya ntoki pezebi donc ba culturel mbote na ba to ya milimo mbote na sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani o azali ko tikate toki pezebi ya mokili la restauration de l'humanité na entièreté nango mobimba place ya azali na Kinshasa na centre d'accueil kolengelama na selo mabongisi na ye kokota mboka abule ye bien ngonga pe mokolo et puis mbote na biso baso
na bambangi ya se na bambangi ya likolo wana na ke na côté ya molimo et bolandi bolamu matondo bolandi bolamu bande ko baye ba toujours connoté l'ICC ezanga raté koba na koba ba omema na ndenge nini koba na koba ba mema na raté et là on a sepelera mingi tant na yambara papa Jospel Wanga, c'est à dire que comment on a que kimbangiste ya maele makasi o aza un peu ouvert d'esprit avec lui tomeka pe ko changer parce que le lot grand combat izali bande ko baza contre Simon Kimbangu babi Simon wana vraiment ils a bisoté donc ça sonne déjà la spiritualité tant bazobenga yo Frédéric Mukendi bazobenga yo Gaylor Intel donc c'est-à-dire ils sont bisoté parce que prénom wana ils ont un impact mais pourquoi soit disons ce qui l'église Kimbangi c'est le bar qui basa la vérité mais pour na nini bazali toujours ko garder ba o ezali ba emblème topé ba signe ya mondele na kati na bango marambo o ekomi tellement grave bande ko na ngai toujours so appel de partout avant na bande émission on a eu appel ya bande ko moko na otanga esika bazomité mais ba ke ko talisa botala no degré makambo ekomi ba émission balandi epesi bango a vertige o ya lo balobi boye babite ndeko Mukendi ba yuti ko talisa ba ke ko luka ba mama wana ba bikola vraiment makambo ba latera milimu ba ke ko talisa pour na likambo ya papa Kimbangu ba ba non vérité mais makambo bimi ezali grave balobi que selon ba information bot ko pesa ngai na ndenge batalisi que likambo ya Kimbangu soki abotama na mama oui mais likambo papa te iloko balobi que likambo Kimbangu na Jésus Christ bosolo elobama parce que zali ya solo te zali juste que contact ya bana oyo ba yambaki christianisme pour na ko garder juste likambo Kimbangu moi kanya ki lekana ki c'est-à-dire que bandima ki financement ba ki na singana kingo bandima ki financement ya wana bazoka ba financement pour na ko garder ko pérenniser loko wana bisika ba kende ko talisa baki ko luka ko kota gauche droite pour balembi be mission babi komi ya mambo ko talisa mbutu tout ça papa Jospel Wanga papa Jospel Wanga oki que Kimbangu azali mongo oui mais ngena e bato lo belanini tema lelo ouais to kota wana to mais faut thème après wana za ngai nazo mema yo nazo conduire yo to lo belango c'est d'ailleurs l'introduction émission bon ce que ngolo ba papa Kimbangu a mongo non papa Kimbangu a mongo te aza haïtien aza côté à ba Papouasie en fait moi parenthèse na fongoli pe na kanyango ba okoyamba ba béninois oyamba ba sénégalais papa Kimbangu aza ba oyamba ba haïtien oyamba ba to Jamaïque donc si vous voulez bien papa Kimbangu nebo to benge papa pona papa ya mokimo bima ya boti humanité abima partout na contemporain azo bima 8 kasi na bisa ko azo bima 8 9 10 15 abimina et pas na biso na batete là na mbaya oka na village na ngai là c'est nazali comme prince héritier abima kuna baluba baka Côte d'Ivoire tokei na kati na Moyen-Orient na pays arabe abima la kisa bango makambo et tout ça eza na constitution ba mboka na bango na Chine abima na Inde donc aza ya bato nyonso aza ba congolais te ya ba Congo te ya ba yaka ba suku ba pendete donc tata Kimbangu aza ko appartenir na nini na humanité faux débat donc mutu wana lobi bonga zane na raison to kangi parenthèse parce que bato ba oyebi so to kangaki na mbuta to kangaki na kisanga to betie banzete to kangaki na mwanda eze belé ou soti yamba jour mo to talisa na befe na elo na ba témoin ya ba mboka wana voilà côté wana bensu ba kangema na prison eza débat bima partout voilà donc pesa école oyo lingi mais référence sous bâtiment ndenga na zonga kaka place likambo bandaki nkamba matondo donc tout le monde un peu ba meki ko yanola biso parce que et puis deuxième parenthèse na fongo na kangi sindo lobi ba ke ko talisa yoka na expliquer lelo papa Mukendi ba invoka ka grand esprit te na ba petit esprit na ndenge nini tata Kimbangu o ba benga ke prophète Tame azan tumo na odete yango lelo atango bimisa tem na yo ça dit quoi tata Kimbangu anzambe moni nzambo asala ngana yo asala manzaka oyo si tata Kimbangu to benga ntumo donc ça dit ti omonaka kombo wana to zui bible à Venise par le bail to tanga yango to kanga muibne lo ya ibaki jusque là to tanga ngo poto bimisa ba preuve na Genèse mokiliza ki noir nzambe muli muni tambola na mai ale poli ganga bouf poli ngengili mokili nde yango ngolo ba Kimbangu donc c'est à dire tata Kimbangu azana Kora azana Bible azana mikanda tu o batu bakomi parce que mikanda na batu nde bakoma yango ça dit soto ko zonga na antiquité
na ba découverte o tozo sala leo na ba archéologie okuta tata kimbangu na première de par na détail yango allez ba mama o bobo kina ko talisa bato pe boko talisa qu'un jour boye ba kenzambe ba mesura kaye na ba petit esprit te po nzambe voilà donc na ba te okoyi na ko kende ko talisa na lobi boye nzambe ba mesura eza lokola papa mukendi yo ozotuna papa na mama ne baboti biso e bandaka ndeni babota lisano ni sala makandenge nini on comprend donc ça dit mutu na nzambe bazana ba limite babenga ngo ba principe méthode négativité na positivité yango bungisi mutu mundu lelo yango fona yeba tozo sala débat ya mukando bato bakomi tozo sala débat ya ba lobaki tozo sala débat ya vrai sens parce que to ki na sens nature bible Coran lobi ata nature ça ko enseigner binote tanto kende kuna ndeto obimisa ba preuve yango moni ba archéologue batika la kana ba réalité non na ba fiction ça est comme ba fiction. Voilà, maintenant mingi loro papa, j'espère voir on ba très important toucher ba point belé déjà. Na kanimba moi les deux parenthèses. Ouais, parce que là déjà cette question il y a moto il y a munene. Batu lelo baza scandalisé akoyeba que comment se fait-il ba courage wana bozo zongo api bolo ba que kimbangu nzambe. Tina nini lelo to robeta vraiment masolo kimbangu d'abord dans l'antiquité parce que na ba source mususu batu bazotel c'est biso que kimbangu bazaka ko benga kombo wana même avant que physiquement moto na kombo kimbangu ya et puis to royer bango pe kimbangu aleta ki kombo Simon ndenge nini na papa Jospin Luanga a répondre à la question biso kimbangu dans l'antiquité kimbangu dans le temps moderne to comprendre bien pourquoi pas te remercier bandeko déjà au bazar remarquer présence na bango plus 1 code à grand monde to moni bon mama bibi chez nous bonzange belé to pêcher vraiment ba mbote belé sans yo ma trop grand merci na Nelly Mokela tata Monsiabana depuis Corée du Sud ba marqué présence na bango papa Sunda le vieux ba petit na pas Zolanda bazo comprendre peu masolo oyo déjà kokori ko fongola masolo depuis Luanda bazo Rolanda biso bande ko déjà balingi baleka déjà na Luanda bazo contacter au parleur déjà tout c'est basé wana bureau Marambutu broki déjà koleka chaîne Marambutu pona repécer là papa Jospin Luanga na zongi pa na yo papa Luanga azali moto alobaka solo aza moto yo azalaki croyant liboso chrétien na bon eza plébiscité te eza référence na la borne ngam na répondre tozalaki encadré na pasteur Verno na tanga bible aller retour donc c'est lelo oyo tongai kozala bato aliéné na kozala mama na pasteur na Congo donc matro mais mukolo oyo nakutanaka na ntumwa hein nakutanaka na tata kimbangu na préféré surtout oyo yambi ngai olobaka tata kimbangu olobaka kombo na kaka sans tata te ça akotana ba ancêtre na ye ya mona nga tata na nga ko benga jamais tata na nga ko benga konga te na benga tata konga na tie liaison spirituelle donc wana eza matière alors tata kimbangu to na moni na ba vision na kutani na ye a transformé autre joie qui comme enseignement occidental autre joie qui comme mukanda tout simplement ya bible ya biblos na betango so parenthèse pe na wo fongola a changé donc moto moko ta ko kutana na ntumwa tata kimbangu nzambia mpu atikala oya zalaki atikala na ke na tanga ki ba livre donc ça dit batanga ka livre ya molimo tata kimbangu si vous voulez kimbangisme ezali identité spirituelle ce n'est pas tout simplement l'église. Pourquoi comme église? Pourquoi nous avons trop détaillé mais na spiritualité bantu fondement tata kimbangu ezali na antiquité na antiquité bantu muntu azanani muntu azali nzamba vandi abule kalobi bona mi kaboli na toi na sala moto akokana na ngai ali alokolanga ezalaki wapi ezalaki awa na ancienne Éthiopie na centre place ba Yuda bazali wapi na bassin ya Congo babengango Sion. Ya on a recommandé qu'il n'a qui déjà vidéo na bato baki na TikTok na ngato na Facebook ba omona na publier film à le Congo au ba américain basala ki ba obi bakuti Sion bakuta hiéroglyphe ba temple awa. Ça dire quoi? L'immigration au bakoko na biso basala ki parce que bazali ko tambola na nzambe bazaki na mayela rososola. Nzambe ampunta tata kimbangu azaki na jeunesse alikambo ya création ya mokili. Bato wana bazaki banani bakushi bato baki noir bazo vivre moyi climat. Voyez, batuana nde bayebaki kokela écriture motif ne na obaki to okena ngona mwana mpo botala 50 francs congolais na lobaki yango peut-être na tchai au moins ko congolais même 50 francs ni moraza na mboka mais azoe baté dommage na tikali kaka na 100 francs wa mais vous pouvez voir 50 francs bon na 3 mbisi fleuve Nil Zamba
banda kwa ndonge yango wana pe créer naissance à mokili les a fondé na mai nde boti création et bimisi pouvoir scientifique tokeli tango to komi na Égypte eza oyo ya 10 oyo tozobenga ya Berlin te l'Égypte bandaki awa na bi tango to komi donc na époque ya Égypte l'Égypte grande maison place pharaon oyo bandaki ko diriger nzamba zo pesa ligne de conduite bakoko na biso ba kei ko continuer civilisation ndo moni ba Imhotep nde to na ba Osiris ba Isis ba civilisation wana eza ba symbole eza ba langage authentique ba kabwani nzoto ekei na mai et tout ça soki bo rassemblant c'est toute une histoire oyo ko obeta mana contemporain mais boyoka ka place o balobaka l'an 0 tango sikoyo l'homme occident abotami abimi l'homme viking ba benyango époque ya Jésus oyo tozobeta ya Rome inventé na toute pièce là c'est vrai c'est reconnu même Israël wana mais tant bazolo ba avant Jésus-Christ ngo ba tant mundele nanu a existé na histoire te avant Jésus-Christ ezali tozui époque on a l'antikobete l'homme noir a dominé à sa spiritualité dit ko samela tata kimbangu wana nzambe ampu dommage soki to réduire na ndenge to réduire mais c'est un dieu par rapport à la création c'est lui qui a inventé ces mondes na ba dynastie naye et consort alors tant bazobeta après Jésus-Christ ça tant sikoyo mundele ba Jules César consort ba ko kota na lisano wana na pillage bakanisa ke ba papyrus o ba piller na bibliothèque d'Alexandrie ça ba originaux ba tumbi yango nanga oyelo ba papyrus po via embouteillage na lekimba la morobo mais mukolo deuxième émission c'est oya na musée na ngai to sala ngo batu ba mona na croix ya yantam na to kende croix yantam ebimi wapi ebimi avant Jésus-Christ croix wana ya Congo eza na trois ancêtres mipandi basimbi ba coupe eza na musée Kebronli eza na musée na Kinshasa wa eza na musée à Washington eza na musée à Tervuren banani ba ko kutango les occidentaux tango ba koti na basa Congo la première fois na Sion ba kuta yango alors civilisation otozo beta ya ban Congo ya lelo ban Congo otolo ba kin Congo ya lelo o eza modifié te parce que Congo authentique o ezala ki tant nazobeta avant Jésus-Christ c'est pas ça pour venir ba papa dialou na baloba ki o tozo lobate c'est diloué parce que mon kile sali ba immigration na ndenga faute vous voyez un peu siko yo de faut situer nga ozo lobela Congo wapi ki Congo ozo lobela wapi il y a 6e il y a 8e il y a 10e tozo lobela authentique kimbangisme tata kimbango ozo beta na kan na 21 ans kala mingi ta ba vidéo ezali photo ezali belge amoni ndenge tata kimbango azo prêcher. Par là, qu'est-ce que nous avons Nenga lobaboe, tata kimbangu azali na sien. Nzambe na kalabando bengi kimbangu. Nzambe oui, nzambe ampunko, nzambe ampun révélateur des choses. Et loko nyonso e banayi ko se révéler. Kombo ki mbangu e betamina antiquité avant Jésus-Christ. Et loko nyonso o e banayi ko révéler. Na webiso lo mobo oyibaka misuni na nzungo oyibaka jou mama kangyo mama olobanini. Omoni makambu no e monani na poisa. Yonde muto yibaka misuni kasi alobi ke omoni tata kimbangu ça dit ta baso lera eloko eza ko révéler oyebaki misala mabia mutute kimona meso c'est aussi tata kimbangu eza ba méthode de parler donc c'est à dire mambo tata kimbangu okoki ko ya otanga ngote ndengo tangi na livanium na var consort na IBTP na Beaux-Arts non on comprend ngote parce que c'est au-delà la science humaine c'est la spiritualité qui domine yango moni muto za na trois corps muto za na corps âme esprit or âme azalaka na bim. L'esprit est coufaratétique à la internelle. Ne corps ndeza quoi veste lobby papa mukendo yambenga na latte lamba rouge le lo a pembe lobby à vert yango ezanzoto. Yango baloba ka réincarnation ezali comme to robi tango 3 minutes raté. Voilà, mais c'est non dans notre ancestral. Donc voilà un peu tata qui m'a en place na ebiso ko tant que après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ ezasco tango mundele a commis sikoyo ko copie coller à makambo nyonso akutaki chez nous les Bantous. Rythme nde ekobimisa mot religion l'idée ya bato religieuse alaka ezelo ko mo ya gravité ezali juste concept ya bato mais tata kimbangu ayekobima lisu na kati ya religion pona nini parce que tant ba dominer l'homme noir ba botola et tout omoni lelo oyo coutume ou les coutumiers ou les rois ya Afrique to ya ba noir na mokili mobimba pourquoi bazala sous na pouvoir ancestral te parce que tant l'homme occident a coopéré na nos aïeux bato akutaki batekela ye bokoko wana nos ancêtres bateka ki bokoko na biso ale occident o yakutaki bango bande ko régner na royaume à l'époque na Europe biso bato tozalaka kuna na ko rappeler que moni reine Elisabeth famille na ye mobimba wana ti ba rote bimati na ba
pays de Suède, monarchie mobimero, ba même famille, ba kuta ba roi bazo régner na Europe, ba roi. Première dynastie, deuxième tina ba 10e. C'est quoi ba boma bango nyonso ba botola toute dynastie wana na bokoko na biso sans pourtant ba ki ko za tuzu ba pa ki ko piller nation. To tekela bango secret ya spiritualité. Yango mona reine ala tango na chapeau na ye. Alors lelo oyo tango ba okata biso maboko bazo ya ko boma biso tout ça. Ba féticheur, ba roi batwana bazalaka wapi. Ba komaki anéanti moni mutso ba becho anesthésie, corrompu. Voyez, ouais. Donc ça dit l'homme occident a vendu la bokoko na biso. Tozi biloko na biso moko o ezalaki yo comment mutat asali pyramide papa. Mutat sali mesurage, mutat sali nombre ko compter e bandi na 10 sapi 10 makolo. Nombre wana yango ti lelo ezali. Yo na banga mundele na réinventé. Alors mutwana baya ko envahir na simple document au Lyonnais de Vinci na peuple Constantin ba élaborer ça fait 22 000 lelo et puis a cédé. Non parce que alia qui cop ba coutumier ba chef na biso ba komaki kose la pédophilie mindele bazwa ki bango na simanzongo wana mboko na biso na mikini na biso donc showbiz et banda déjà et banda ba koko na biso moko bango moko ba céda pour na nini moi je ne sais pas je parle des rois toute la dynastie bazwa administration ba kutaka na royaume Congo première ville urbanisée civilisée ba bo kata mandefu ba bo la telamba coton elamba ya rafia elamba poso ya makemba bazwa bango baliene bango parce que toliaki ki bondoki place toliaki mafuta nzoi alors siko oya bisanga na contemporain lelo même batu ba on peut sa leçon na civilisation la spiritualité c'est quoi yango moni siko ba ki ko renouveler biso pour venir maman qui m'a vu tata on annoncer tata ki kimbango annoncer qui était que le la religieux le la mutoyo ça la ba mentir abi ki a ko changer temps tant que tozolo ba na revenons nous to raisonner siko authenticité wana occupation za ki ndeni ba okata maboko abatu to ke ni malembe pour ba comprendre to ke ni malembe na tikilo vraiment temps routine na contemporain tu te côté déjà na routine antiquité na ye na temps passé na côté maman na contemporain on a temps pour émission les en temps mukuse voilà et là on me rejoint là-bas dans l'esprit parce que na habité sur se contredire ou bien oso parler le même langage té na bande comme na yo sikoyo oyebisi biso awa que manzaka nzambe ya mokili nyonso o akrel sali même souki tout ça kimbango oyo betali solo ndenga koti pe na religion tout ça au tel si awa yo moka ne bande na région on a tel cité oui ouais mais au tel si que ayepe ayepe à koti pe na religion au yuye au simbi pe likambo Jésus Christ au tel que invention donc ils solo mo ya lokuta au tel si biso l'an 0 ndenga sali créer tout ça likambo Jésus Christ ça likambo lokuta sikoyo bande ko le belé ba chrétien o bazali ba noir africain bazolanda au parleur bazo linga pe ba comprendre bazo comprendre likambo kimbango mais et amo bazo ko marabité na problème wana o bozo lobela bango zo choquer bango tant bazo ya pona bango soit ceux qui imbango zanza même na niveau ya Jésus Christ parce que ba komi envoyé par Jésus Christ ba moni ke mundele ka za danger mais lelo c'est à dire bozo changer langage ou bien fongola ba to secret o ebombama yango na kitisika tango to komi occupé biso moko tata kimbango ngana o renye na ye biso mo ba beti biso fimbute biso moto teke mundo moni na koma kangando na kina ko péché na sala kaboy au moins so moni nga to komi na 18h au mona ate na so ka avion na ko biso même ba avion ba tout c'est na détail qui so roti la ba image na tindelio tout ça moi na défendre thèse na ngai na miser antiquité égyptienne na éviter so ba otie image wana na zui photo tata kimbango na tie authentique na zui tata kimbango un temps moderne ya veste na tie to sali débat na bato à Washington Canada Chine européen allemand anglais tout ça na ba monde entier bato mayele bazalaki wana ezaki thèse ya nini on ne comprend pas parce que tata kimbango au centre de au cœur de l'humanité yem tazalaki na premier temps yem tazala na biso na contemporain état que Dieu différence il y a Dieu na zo lobela pas ba petit Dieu parce que tata ngmoto ko bengi même siko na WhatsApp soko tali maloba na ngana c'était trop choquant quand on a sali moi antithèse na sali comme discours mutu moko contredisait kazate tozui tata kimbango to tche na ba au moins il va miser tout Égypte. Mais pourquoi ça l'a rendu parce que non, mais la salle qui va conférence. Tu sur le bito ça kate mbuta le botuni que so pour yo zala. Vous avez vu la maisha. Et où ta au moins il va conférence dans ça na maisha. Mutu mwindu mutu Kongola ndimande kona ete. Na mona ki moi parenthèse na fongwe na kanginde kona biso a boxer. Ba pesi mbongo préparation peu n'importe. To fingiye ake kuna memu mukola gagner na moni makoganga ko gagner na ete. Kongola lingane ka mutu akweya. Na pesa que exemple ete nga onga na vandi awa ba cicatrice ozomono na nutu na nga ndenge ezali bulu mo eza banani ba salinga bo benino te congolais mutu atinda bato plus de 19 ba betanga machete batikanga na nzela
batika tablette mbongo so baki ko assassiner nga pona mbongo bangaya ko zwa biloko wana ba poison biloko tout ça ba papa motunde ba papa tie katadio pe tout ça ba papa na banani bazo piéger bango et ça ka bande ko na biso congolais ndé na vandi bazo linganga na ibisi likambo zo zela mais non donc tata ki mbango biso moto kotisa ki to kotaki bondoki alors tant obike ntumu aroya po a restaurer la restauration de l'humanité exposition universelle bandi bazo exposer biso bolumbu nu na hiver to komi lokola jardin nde to mona ka ba makaku ba tie nous mona ka ba cheval ba nyama tout ça ba pandin consort tant tata ki mbango habillé na koyana eloko liboso exposition universelle esili ba pandi ba stand wana na France na Belgique et consort na jardin au bando tia biso na Belgique et tout ça mbala moko nouvelle l'air rekoti oh non il faut to lobela tata ki mbango ba poni wapi allemande on dit pourquoi parce que allemand pays au bomoni Berlin ezali eza place au source il y a obédience satanique des sectes au eboti invention il y a tous les sectes bandits il y a peuple viking bien sûr kaka le même Berlin wana et ozala na centre pour epanza URSS kaka le même Berlin wana nde place ba négociation il y a ba exploration pour ba ko occuper biso parce que Congo ezala ka coloniser te Congo ezala ka occuper évangile au bandimisi batuna fimbo c'est différent na obaye côté ya biso comme authenticité to bandi ko ya tata kimbango abimi na 1800 alors to koki ko lobela kimbangisme te awa tata kimbango 100% to lobela tata ki solokele tata diangi na tata dialungana to ta d'accord nanga soki oza nanga d'accord so mutozo na nanga aza d'accord to fongoli siko parenthèse tata ki solokele aza nani tata solokele a Dieu le père et moi nte becho libaku na ndenge nini kombo wana tata kimbango mama kimpa vita ki solokele dialungana diangienda na monde nano existate depuis mukile salama batuni tata kimbango na babesingo mbeme yo bando yeto okopande otemwano kobotama na yo makamwisi oza na aja ba 12 ans kena ndeko na yo ndika kopola pa fote tuki ye taché lamba pembo bongo lango ndika ya malamu c'était la transformation ko changer bondoki obiso to liaki ari mon pe marmene zaki na ba code alors oyoye mona liboso o nyoso to ko o bobungisaki to bungisaki bonzambe ona to yebiso on comprend pas na bandaki so accélérer o to liaki to bungisaki yango to kotisaki mabe alors tata ki solokele obengi nzambe ayiko accompagner na ndenge nini yana des gens balobi ke tata kimbango abotate ici na expliquer quand on est bandeli est-ce qu'on a zo close ba analyse na pas na kolika na émission na yo après to fungula on a ba conférence par là yo so expliquer que y a bota non azana de o alobi abota azana raison o pa lobi abota azana raison nazo ke na on a de so lobi tata kimbango etake papa ya famille papa ozana na référence ndenge nini na passeport na yo sans pourtant bimaki na nzete tata ki solokele bima na nzete te abima na mutu te na mama mwilo peu n'importe ne to lobela yango il faut référence ezala ozo comprendre ngate na papa moko même référence ezala même temps to tanga ba Ramsès D ba tout sanga na kende Égypte tozo tala bona ba ADN bo ADN bazwa ngo na ndeni papa mokeni il faut bazwa ngo na mutu ko exister lelo tata dialungana na santé na kangi asali accident test ya ADN na nazolo ba biloko na to eza élaboré parce que awa to za ko engager même na gouvernement otangelinga ne ba il faut ça la test wana na lobi biloko na c'est allé c'est le cas olobi ke tata Simo Kimbango kianga ni bayambi na chef de l'état pona nini bayambaki etuluka bato te bayambi parce que eza référence non source soubassement na kangi pe parenthèse wana ake ko remercier ake ko o balobi na sima biso to ebite to lobi o elobami na TV pona nini bayambi etuluka te bien que na ba commentaire on surtout ka prophète c'est ce qui fait très mal mais na muto pa lobi prophète écoutez mabe na biso eza nini muto aza na ignorance bozo condamner na place bo la kisaye te me kasi papa côté na président Mokonzi Mboka pourquoi la kisi Mokonzi Mboka te et puis na ba presse wana naza ko expliquer yango mambo to wela ka minute mambo to bango mutabingi papa si mwemba prophète ya no ko ngana condamner te nga nazo expliquer mbala moko subasima muto ne fa landa pas la nini ba recherche ah to za ba croyante to zali bato to sala ba analyse ouais ba recherche pour ba recherche na lobi te bandima nga na oloba ba finga na bango pete me ba sala nde ba recherche ponga za croyante nga nazali chercheur et puis na bondimi na ADN tata kimbango alors batata misato wana tango baye babombi secret kimbangisme to secret ya bonzambe kati na bango na ebiso ke tata ki soloke le Dieu le père na ndenge nini o bobongisa ki signification kombo nezo la nzambe na temps moderne o ya bimi o ya bino to eko ya tata dialungana église kimbangise to mona ngo wana ezalaki te benga na kombo église bato ba benga église eza gouvernement à l'époque
avant bapesa ngo mikanda est vrai et ko est vrai ndenge nini constitution mboka et salama na constitution bapaya qu'est-ce que vous voulez et loko nyonso ko sala ezala molimo ezala nini ba obenga ngo asibel to fondation babité to obenga ngo église bon nani a fondaki yango tata kimbangu mais il faut que chef moko a signé statut odi muta signé ki statut église kimbangisa ezaki tata Dialungana o tata Dialungana zali Christ est venu na naissance ya kobikisa mutu mwindo. Quand l'église Kimbangisi elobelaka Christ, elobelaka ya Lionel de Vinci te na pape Constantin. Yango ba bimisa ki yango na œcuménique. Mais Kimbangisi basa ba chrétien. Tikanga siko na kendete. Tika chrétien faux. Yango na ina détail sur ozala choqué dans baliboso batu ba yo kango. L'église de Jésus ndenge bobenga on a contemporain parce que yo za mutamaele mais yo kana vrai sens. Kolo stati église ya tata Dialungana kiangani. Na motinda mina esiki tata Kimbangu ntumwa pas un prophète tata Kimbangu c'est un dieu Jésus o bazo lobela na bazo parler na personne na tata Dialungana mundela tomboki mundela obi vous êtes des aventurés na longo libino à partir lelo na occident na système na biso to ndima bino te do bino boaki ndeko piéger biso tata Diange na unti mabi mais bien sûr to biso to lobela kolo yisu tozo lobela tata Dialungana kolo stati kolo église donc église Kimbangisi va désactiver ngo te na balongola ngona œcuménique pona kondima système ya le Saint-Esprit na trois trinités tata Dialinge na lobi ngai tata Kisolo kele tata Dialungana et petisa mindele mitu mais avant babima na okoni batinda ki secrétaire ya église universelle auta ki États-Unis yaka po basomba spiritualité na kamba abongo na mutema mundele ozo comprendre ba babilo quoi aya ko corrompre ayaka ko corrompre te ayaki po aluka spiritualité croyant que bateka comme spiritualité parce que basala ki tokei Vatican tous les obédiences wana o eza na monde tant basali tout ça ka bato vérité te pani activation ya pacte éducative et ça la maki na Abu Dhabi obi pourquoi ngana kendaki na mosé da Abu Dhabi pona ko luka ba recherche wana pourquoi ba bengisa ki nkamba te ba cheki o mupandi il réveille salaki tout autozolo ba o ezalaki basinyaki bazwa ba millions pourquoi église Kimbangisi ezalaki te tozo benga ngo église ngana obi Kimbangisi meza civilisation ya bokoko na biso siko l'église tout le monde appelle mindele pe ba yaka pe mais kasi parce que ça esimbi humanité te to ke bon drapeau mo ya Israël drapeau ya Israël tata wana ezali drapeau ya état soki ba yambi ambassadeur ya Israël mais papa Diange na ke na Israël o fungola ba parenthèse o baksa ba minute pour nga fona si ça le mais faut répondre ouais. Papa Diange nda batinde l'invitation ba si réellement zali mona tata Kimbangu so lobi ke frère no wana za yisu christianité o ezaki na Congo ya antiquité oboya ya kolakisa biso tata Diange nda kuntima komi basenga beta mvula na sina bonzambe abeta mvula na moyena oya mobimba bamemie na Jérusalem alongwe Tel Aviv akomi kuna après avoir silisa ba preuve amoni de tombo abi batata ba mama tant bazolo ba Israël botiaka bino likambone salama nango awate qu'est-ce que vous voulez tout na Kimbangisi loko na songa na kosi tout na ba ancêtre mais est-ce que le loba Kimbangisi nyoso baza na compréhension o ça oh ménager c'est ça le problème yoka bango baza na compréhension non c'est faux ezaboye nazo kende wana osoko lingi na chité mbala mo na ko chité te soki na détail te oui tata Diange nda ya na mbongo wana enveloppe ba pesa bite mbongo eza kolia te atonga hôpital ya Kimbangisi place nga noto ndo traitement morgue le plus puissant ya Congo so lingi vraiment corps bête ma bien ezaka wapi na Kimbangisi hôpital to kenda mbongo ba pesa ki na Israël to kende kuna pe na maître Gims vous avez vu sika parenthèse wana na kangisiko papa Diange na boya ki Israël wana même nga noto boya ngo lelo nana aboya ngo liboso yé ça dit mal compréhension alors tilelo banda statut de l'église wana salama na nkamba tilelo c'est papa Dialungana kenga ni chef et patron de l'église papa Diange na zaki mais chef spirituel tant mieux mais est-ce que le Congo est-ce que biso ba Congo ne tant que ce sont maintenant na authenticité et spiritualité na biso est-ce que l'église ezala qui parmi biso non na biso te papa wana tu comprends te na biso ezali civilisation ezana constitution bon supposons son excellence parce que si ninga na s'adresser na président de la République non son excellence monsieur président de la République ya Congo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa Mboso papa Bahati bino ba député tout bolanda ngai bobo ma constitution o parce que papa mukendina bato ebele ba o condamné so bobomi yango tata Kimbangu ekoma idéologie d'état pour ne pas parler de l'église idéologie d'état qui toi dit quoi mais église de Jésus-Christ ça dit qui toi dit longwa nene biso ke toi dit longwa nazo so que gouvernement ezana ba norme na ndimaka asbel
c'est gouvernement. Alors le col stati batie église ya tata dialunga na motinda minaye tata simoki. Mais si ceux qui ba komi bongo yo lelo otala et c'était de Nazaki na Israël on a okelo ba polémique ebele biso na connaissance ces étage par étage mambonga na zoloba peut-être mutu mususu na komi na niveau na te batie siko ndeto zo benga yango lelo ndenge 20 chi atiaki yango ya ba beki bokanga botanga bible bo so to kangi muyibi na eloko yibaki et après to kokoma mususu l'église de Tata Dialungana, ko l'église yewana. Donc Tata Dialungana, selon bakimbangiste, selon foi, il y a authenticité bandou, makamboane salama awa. Voilà pourquoi on a c'est qu'on est bandé les mambambata Koulouz. C'était pas pour na obimso ko yantama, quoi o existait qui avant l'Égypte antique. Avant Imhotep. Ah, omoni. Siko quoi wana. Siko quoi wana bomona ka papa la taka Osiris azala ina bo. Soko boyiko wana, oboy na Osiris, oboy na. Mais c'est différent parce que na ba recherche quoi ouais c'est différent. Quand même il y a Jésus-Christ on l'a pendu. C'est donc on a des détails et fungoli parenthèse na keka na croix. Quoi wana eza différence na ndenge nini. Ezali quoi otozomona lelo te na ba église. Non. Ezali quoi avec na biso bankulu misato allez et que na Égypte en titan ou tokiti et comme une forme et à création pas pitan wa zuya ngonde ba je crois qu'il y avait quelqu'un au pendant qui na quoi wana toke non on a débat mais nazota liso vrai sens ya christianité vrai sens à tata ki mbangu na antiquité et puis na contemporain na lié monogoté na otangelo combat tata dialunga on a toujours histoire mais histoire papa on va croire or que même bango d'abord ba chercher aujourd'hui c'est un grand débat. C'est un débat. On l'a crucifié. Mais un débat c'est quoi? Oui. Débat ça partage. Tu crois que close débat tu as point sans pourtant nous découvrir où ils en acier à Congo central non tu explorer ba montagne et si na ebiso que tu bandé exploration na Congo central. Premier écriture. Mais natinda la ko ba vidéo natinda ko ba même Batakoulouse to ke de calamité ya on obiso que émission na mabe yango eza na minute mukie mais mutafungoli parenthèse vous laissez pas quelqu'un akanga parenthèse ça et bimisaka muto ko na manque à connaissance a mais soki tezate tant mieux allez-y alors Tata Dialungana deuxième venue première venue na ebisho et salama en authenticité na taiso tata kimba on parcours nenga ye siko pona close na sangisa yango tata kimba c'est un dieu andimi coutume preuve année na kimiala abimisi na tata ki soki le dieu créateur bakangi bandoki marché mondial a bandoki zaki na Congo central na kimiala na mbandaka te et c'est pas bakusute et c'est pas ba ivoirien te et ça na Congo central c'est la restauration place humanité botamaki latin et bimina kin Congo mais kin Congo auto le balelo authentique toute la civilisation ya peuple nyonso ya ngana bakanga na zani Congo mutete la ntimasi na sasa ko lobake vice versa ko pousse à moi temps je suis un scientifique na royo le sentiment ote na ba miser ba tie biloko wana alors tangu bande ko na biso ba tie Kata Diop alobini o to sala ki zaki ma mais ça na place à Soukaki parce que ça na 2023 te bilo mususo bima na 2023 au Motunde et consort tout ba papa autophile benga tout le monde dans la recherche c'est bien bon mais ba okanga pointé c'est esa science ils ont lancé les premiers pas on peut dire premier pas voilà. Bravo na bango na obo ça ki mbuta d'accord mais ce que biso to continue parce que ba découverte ba bensinga Cléopâtre ba tinel musu emonani to changer même na ba kombo na bango obo bengo Cléopâtre obo eza ba kombo wana te c'est un grand travail to ko kanga po wana te alors obo ya tata dialunga na ndenge ni obo ya tata diange na kuntima ndenge ni obo ya tata kisoloko ndenge o bazana ba photo ba na contemporain indépendance na biso banani ba élaborer ki mboka o ntito zo mona mboka na biso Congo to kota na voix to koma ba pays indépendant ezaki banani bango kaka na politique na pouvoir scientifique vous avez vu ba INPP ba tout ça l'encadrement de tout non seulement les Congolais et les Africains na piège wana ya rocha jusqu'à point parce que maintenant na bango kaka parce que actuellement au parler de ça l'investigation Congo est monene il y a pas seulement le Congo central ba province belé paysan yo bando ça la recherche na neni mais na rappelons que tata diange na kuntima avec ba sage privé il y a gouvernement batambola ki Congo mobimba en détail s'il vous plaît il y a aussi des mouvements il y a pas de souci mais comme tata ki mbango ça le l'éléphant papa voilà batata nyos na tie pointé nazo peso historiquement batu tout wana o balobeli comme tata ki mbango parce qu'ils ont vu ba monaki atamboli monde entier atamboli eza place à koma kité na tourner pastoral le bisa ipona nini po afongola biso
chant afongola biso débat sika toyeko koma na centenaire afongoli musée museum na musée lokuta ezalaka te biloko nazoye biso oyo na oyo batangaka bible na oso otala na musée omona deux choses différentes parce que kuna komi siko recherche ya haut niveau toyeko koma na après inauguration ya musée alobi tobandeli à zéro. Est-ce que les kimbangistes vont comprendre? Parce que compréhension aux anango n'habite sur les kimbangistes. Tu es au balekinga pe baza. Au pe balekio baza, mais au moins on a un degré d'abord il y a compréhension wana parce que bateau pour na bango Jésus-Christ a bel et bien existé. Tant aux autres la moto il y a entré à l'église kimbangisa moni Jésus-Christ envoyé. Mais l'église de papa Dialungana na motinda minayen tout moi tata kimbango. Père na bango. Bébé tant au train et kangami na Kasangulu. Koko na wazalaki chef coutumier yaki wana wani nazalaki wana na kati papa kimbangu asololi nama pourquoi tolingi to bebisa histoire o esalami belge amona biso ba fou tata kimbangu asimbaki bible après chaque atangaki kombo Yesu atangaki yango mais akangaki débat alobi boy boyoka omoni ona lobi na bino moni bible ona est-ce que mutozani nzamba kutanga kombo muto mais nazo ko expliquer sikoyo mateko papa j'espère toza ba scientifique na dételo toi ozozo nganga na fertilité te nazo sur la fertilité mais na maloba na yo mais na lobi boyi kimbango lobi azani nzamba na connaissance na élevé akende kutanga kombo akende prêcher loko oba mais oui et pona banani est-ce tata kimbango banote ya banani banzete to bato azote ya bato na zonso na contemporain baliaki kindoki bato ki miala on a bisio bato banaye ko coopérer moi na ni moko azui abota 10 garçons atindi bango ba ken esclavagisme on a bango lisute pacte de salama atote ya bato wana si c'est pour na tata kimbango ngalo baneka mbala moko bo omoni o tata ki soloke le tata dialunga na tata diangenda kunti mangabo po akangi mais apesi biso ton tozwa ton na biso alobi même na mbanza sanda ndenge immigration ko salama alobi même ndenge to koma usu to mona aloba même 3e guerre mondiale muta kenda ko rappeler yango c'est papa qui solokele na Belgique premier congolais premier évolué a foulé sur la Belgique avant ba ko mema ba politicien et consort ba mema pour la 3e fois yem ta binisi mbongo ne a poche apesi na mettre croquer azongiseli bel mbongo oyo bazwa ki po ba gérer Congo o ba américain ba pesi ba comme commission d'ailleurs Belgique peut coloniser Congo c'est l'Amérique mais ba tiaki représentation na bango ba Belge ezaki tata di ngenda yango nazo biso boy mabenga na moni na tata Timo Kimbango eza boy na ba tata voilà ba avança qui biso tellement donc on a ba 90 ba neso ba 60 ba betel so da makamba 2050 ba 3000 ans ba 3000 ans omoni makambo wana sikoyo il faut to kende malembe siko mbanza sanda so ekokanaki te tonga to kange lokuta nzambe alobaka eloko mote se okokisama tango ba yeko te ya biso posa kuti biso occupé na ba protestant na ba catholique na ba musulman na ba religieux c'est envahir Afrique yo lingi nini même Égypte otoza lelo kaka ya Berlin wana jamais ezaki pays islamique jamais ba baza wana baza mais naza ko expliquer voilà si ko so yo lelo batindi okendo te ya égyptien o azana tarile ko place wana o bandele ka mbala moke islam ezami na binote a kopanda te il faut bandele malembe eza kwa mwana botami aolia poto apa olia fubati so yo yamba faut tuna bango yo zolia nini kwanga to milana no supu to za poto parce que connaissance eza na niveau wana si le col meminga mwambangu minti muke na sangisi nyonso faut batu ba comprendre ngai ça dit tant tata kimbango simbi bible o potese oteya kanabaka ntombi tevele lemvo akoti kati na bango sima oyebike abane même ko prier kuna na mvula ngombe te ongo barazaki faible nzambe se réduisaka papa mububu keni nzamba ko ya vani na plateau oyambi oyeba te c'est ça force nzambe soki muta komi lelo ko expliquer nzamba vanya vraiment logi na TV nga na yebi tata kimbango azaki c'est faux et actifo biso tout toza to ko supposer tozotala ba preuve après avoir ko vanda na bango ba komisier motei après avoir ko koma motei après si bango non moni mobote eza lokuta poni nini lokuta boye tala likambo ezalaki boye nga na yebi makambo na ko leka bino ba tie défi ba bise ko yemba banzembo na biso te apesi bato muluba ko yemba nzembo akishilele abikisa miracle ezati to chango to situé tata kimbango asa au-delà ba miracle ye moko alobinga na zantumwa omoni mikolezo yako na kati bokomona omoni mona nanga omo ye muto alobi siko to tala befe alobaki kokisa mto ekokisa mate si maibisi biso bible oyo botanga yango bokanga moyibi ne loko yebaki mbonda so oyibi yango place okende obeta moyiba yibaki quoi manuscrit papyrus et tout ça ake ko traduire yango na autorisation ya nani Lyonnais de Vinci to catholique et kokaki ko traduire ba biloko
L'autorisation à Moutouté. Alors, si on gagne une photo, c'est réuni. Batuto Yambaka Bazana Bangon a raison. Mais tozo kokande ko situer ba point de départ té. Tant bolongo li ban voilà, bolingi bolongo la civilisation li kambona bo bungi. Eza ko bebisa. To comme le kola ba ngembo. Ngembo tozo ibanate aza côté nini, shop souris. Il faut pas toza la ba ngembo. Mais bango yango bazo senga ke marangwa nyo se lungwa. Simo ezalate. Mais Simo est pour nani. Voilà Simo. Simo est nani. Tata Mukende. Babocho tata Mukende, aucune affaire étrangère, bah ils sont non, babo peso passeport sans pourtant que osala na 3 non. Nana qui na 3 non. Voilà Maréchal Mobutu avait raison. Là nazo zongelo kaka ezali ba occupation occidentale. Donc ça dit soki to ni to élaborer loko beto bandeli à 0. Mais tant tata Simo Kimba okianga na obi ke to bandeli à 0. Elingo bani média à 0. Mikanda otokoma à 0. Occupation à 0. C'est à nous maintenant to tia siko makamwana na mesa to yoka molimo elingi nini. Donc ça dit et puis ki mona meso to komona tout o ebomba maki. Des choses au batu bako kanga to bandeli à 0. Ndenge bango pe batiaka l'ange Jésus ki babi ke to bandeli à 0 calendrier bandaki selo bango o ne bakutaki mokili bayeba ki yango te biso pe to zongisa ngo lelo to bandeli à 0. Donc ça dit to zo banda na constitution to bandeli na to longoli religion to bandeli ko tia point par point au tata ki mba poto na point nana ko memango biso c'est kamba et sa divinité ya nzambe mpontu lendo o to zana yeba preuve palpable ki longo eza sima eza temple zo commémorer combat 37 000 places assises ezali et ville sainte yangwana o esimbi soubassement ya l'homme noir sans quoi soko longoli yango yelanga soubassement yelanga oyo yebi to sala no débat. Donc voilà un petit boyo kaka l'église de Tata Dialunga na personne envoyé et puis voilà na ko dété pour na minute nza monke biso toza to voilà nga nazo préparer déplacement munene oyo ba bengisi Tata Kimbangu na Amérique. Tobanga ba université na université Harvard o esimi première université na monde babengisi nani Tata Kimbangu te babengisi église Kimbangu te babengisi ta kombo Tata Kimbangu ar Kimbangu personne que nazali humble serviteur ya bino ya toki pe zebi na komema ba photo ba œuvre d'art élaboré to kenesko ko dessiner ba sava ya monde sikoyo tango ko sala mesina rozongelo mais avant wana tozo kene na l'Union africaine 60e anniversaire ya l'Union africaine à 10 années. Merci beaucoup. C'est Tata Kimbangu aux en centre c'est l'Union africaine zali par www.art-kimbangu.com on est à site to bobeti lohanga konga bomona nga na ba YouTube okozo ba contact okotanga biloko tu na lobezango publier na tous les plateformes. Tolobi boye, tolobi teke bondi mabiso to za ba courante mais to créer nango débat, to fongola kote mayele lobby na biso ndenge même na hymne national, to tombolango plus beau qu'avant. Tikete kimia ya tata nzambe nzambe pour ezala o mabota mabiso. Matondo c'était papa Jospin Loangwa ezaki na biso, bomoni un peu to tike lié temps, le to tike lié temps mais un peu koloba. Bien que Loba ezara mingi. Grand merci la grande équipe, le rendez-vous de tous les jours, rediffusion à 2h du matin. Vendredi à 14h05 puis samedi à 10h juste trop pour le Cambo. Il y a programme. Grand merci à la grande équipe et Belé Topesi Mbote Mingi na Karine Kimambalo, une très belle dame. Il se les Carabiens en zone depuis France Topesi vraiment Mbote Belé. Maman Nanosoki association Maman Mofondo Maman Mote Maman Lama Zotan Sabana Nyonso. Maman Laure grand merci na yoku chapeau na Maman Zana Kodia Rokaba Topesi Mbote et Belé. Binion Sobolanda Kibiso Lelo Elohim Gelesi, ma passe à nous, Rachidi Mamouassa, tout le temps, prochain numéro avec les mêmes plaisirs. Bye bye.